Ici le péchanga. Charlie. Likiliste. Nuka bana. Naebisa yo tata mwasa bana nuka bana. Nuka bana nga. Ici le péchanga Black Line. PMF. PMF de la comédie congolaise. Ah oui, il m'a dit. PMF. Pesa na sima masaki. Ngana misala na saki na. Siko elo moko otolinga toyeba. Pourquoi kaka soki Irsil Peshanga aplibia ke loko mobu soit soki eloko mobu Irsil Peshanga sali e créa kaba désordre na sima nango batu bayaka kapo baya koloba batu bayaka kapo baya kobimisa o esengela ki ba bimisa. Alors toyeba te Irsil Peshanga azalaka na droit ya visibilité te selon bino to ndenge nini. Bande onanga vidéo bocho mona na tieli bino ezaki arrivé à Irsil Peshanga et pas ya papa na biso Charlie Nongi vit de loin. Comme habitude tozo mona batu nyoso ba okende pas vidéo le ba osala ba vidéo na bango bazo poster oui c'est normal baketala ndeko na bango o bakutana kala baketala ndeko na bango o auti na maladie aketala ndeko na ye artiste comme ye ndeko na ye comédien comme ye Irsil Peshanga na vidéo na babanda kala babanda lelo te babanda ba carrière na bango kala. Alors mutu nyonso oyo leke pas vidéo soka komi pas vidéo a ota caméra to mona siko pourquoi kaka ya Irsil Peshanga il faut créer polémique. Il faut créer polémique. En tout cas, bande onanga ya kolobela eza moi ebele. Soki esenga to dévoiler ba combo to dévoiler ba combo. Ya kolobela eza ebele. Mais oto senga kaka en tout cas soko zaka fani ya mutu. Kolukate kwa muzaka fani ya mutu moko songolo oyina mutu mususu ata soka poster epesaka okanda. Eza vraiment malamu te. Alors bande onanga kande na bisibino ya kolobela eza vraiment ebele donc ya kolobela eza ebele. Mbote na bande ko balanda Irsil Botelo TV mbote esika nyonso bozali partout au bolandaka biso to pesi bino mbote partout boza ebele bolandaka biso partout. Alors to pesi bino mbote nzamba lola a pambola bino nzambe a batela bino bande onanga eza facilité. Eza facilité koza star lokwa Irsil Peshanga a supportaka ben insulte na niveau moko bokoki kozwa idée te. En tout cas pesi biso pasi to ki ngona kanda to ki ngo vraiment pasi et pesi na kanda yongo bomuni to liboso na bino pour que to lobela likambo yo. Alors bande konanga bande ko nyoso o balanda Irsil Botelo TV boyebi déjà que nga ana lobaka toujours bonjour bonsoir et dépendara nango na ero kolanda émission na biso. Ana lobaka nanga toujours bonjour bonsoir yango et dépendaka na air oyo okokota pour que olanda analyse na biso donc air okokota yondo koyeba okozwela ngo bonjour tope okozwela yango bonsoir. Alors na pesi mbote na bandeko nyonso o bazalaka wana pona ko soutenir chaîne na biso na loba toujours numéro na biso ezaka liboso na bino place wana pona bandeko bamoni bazana eloko ya koloba. Ozana suggestion, ozana remarque, ozana na business moko olingi publicité nango eleka par Irsil Botelo TV, ozana likambo ya koyebisa biso, oza vraiment na likambo o eko contribuer pour na chaîne na biso, numéro na biso ya téléphone yangwana eza liboso na bino okoki kokomela biso soit okoki kobenga biso na WhatsApp tokozala wana pona ko yoka yo. Alors bande konanga soki toye liboso na bino eza po toyoki likambo yango toye. Na loba toujours toyaka liboso na bino pamba te toyaka pe kolekisa tante mais toyaka liboso na bino pona ko informer bino ba news nini oyo ezo leka. Charlie Nongi vit de loin santé na yesi ko ekomi nango bien naza sur na banda ki kotiela bino ba information ya santé ya papa vit de loin banda et bande donc dès le début tango babwakela ki malade ya mbasu Irsil Botelo TV azalaki toujours liboso na bino pona koyela bino ba nouvelle pona ko informer bino eloko nini oyo ezoleka. Alors na étape otokomi nango sikoyo papa na biso Charlie Nongi vit de loin siko azana ye moi ça va en tout cas évolution na ye ezokende vraiment très kitoko. Nzamba lola atie loboko évolution papa vit de loin ezokende nango bien. Évolution penza to koyo kosa te to ki pete koyo lobaka te ezokende mabe te évolution na ye ezokende bien. D'ailleurs bino moko bocho mona na vidéo wana o azayi na Irsil Peshanga.
Donc soko talaki vidéo nanga ye bandeli otala vraiment vidéo on a qui ne bandeli émission o Irsil Pechanga azana vu de loin o comprendre que vu de loin déjà santé déjà ça va. Donc évolution na ye ezo kende déjà bien, ça évolue très bien. Et tika kaka pota muke na lokolo a otiango ba bandi so bo moni ba gag au vidéo leur sala mikolo ana bandi a pembe na lokolo. Mais en tout cas nzambe vraiment à confondre vraiment ba yini na epo vidéo loin to lo baboué nzambe a restaurer santé na eza bien makambu nyonso eza bien. Alors bandero nanga problème nini o irsi bote la TV a liboso na bino. Soki Irsil Pechanga asalika likambu deka plibie to mona ka batu bayaka ofinga ye aplibie to yete aplibie soka ba plibie ngo quelque part bo mona ka batu bayaka ofinga bo mona ka ba commentaire moko ya bien te bo mona ka ba commentaire moko oyo ekosepelisa batu te to mona biso nyonso tango vidéo lo azo ya maladi ba comédien bando kende kuna comédien liboso o a filmaka maladi ya vidéo lo atia ngo ti atia na bani eleki na ba TV zaka papa Sundiata filmaka ngo akenda kotala vidéo a filmer ndenge aketala ndekone vidéo c'est normal. Bango ba comédien ba vivre na visibilité bango ba comédien ba vivre na matalana donc eza normal mutu nyonso akende kotala vidéo a filmer ya bandeko nyonso o ba filmer et sa polémique te et sa problème te. Mais a Irsil Pechanga qui kota la vidéo la filmé nde yango toyo finga ye na ba commentaire toyo finga ye na ba statut toyo finga ye partout. Moko il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi si on a mona mabe na eti. A mutu lokwa mutu nyonso. Mutu nyonso. Mutu nyonso ana ba mabe na ye. Elo biso toye bate mutu nyonso ana ba mabe na ye. Irsil Pechanga ana na ba kote malamu ape na ba kote mabe. Ana mabe na ye ana malamu na ye. Me mabe na ye yango te etinda biso toya ka koinsultaka ye nyonso na TV. Eza kitoko te. Ngalo ba toujours soko za pour sila, ozala pour sila. Omoni ba vidéo ba to moni ba publication ba tu beta kara. Beta kara poto ebi ke bata belvi ba yo finga Irsil Pechanga te bata dina na pe ba yo finga Irsil Pechanga te po Irsil Pechanga azalaka na ba dina love Irsil Pechanga azalaka na ba famille bota mais Irsil Pechanga azalaka ndena ba bakuki te. Alors eza kitoko te batu nyonso ba oleke pa vidéo ba osala ba zo filmer to mona ki belvi kanti na équipe ne mobimba to mona ki ba dacosta ba lekaki to mona ki ba nani ba nani ba Marina Laba bazala ki kuna Belvi Kandi aute kozala kuna groupe ya ye moko ya lokole 7 ba utaki kozala kuna groupe nyonso travaille na lokole 7 ba utaki kozala kuna tozo mona batunde ba oketa la vidéo loin to mona sko likamba nini kan bandeko na biso likambu nini ka po Irsil Pechanga kei ezwa problème. Asala voyage na Nigeria akenda sa ba film na ye akenda ko poussa carrière na ye akenda sala ba gag na ye akenda sala ba film na ye et créa mama na polémique na réseaux sociaux. Mais abandaka no ko finga te avant polémique ene bima Irsil Pechanga finga te avant polémique ene bima Gomez asala no émission te. Basalaka émission Gomez a comment na niveau ça l'émission pourquoi pas batko fingele kaka Pechanga ke Nigeria a filmé nini na ye carte na ye ba pesa ki akangi photo tie na stati akangi photo tie na Facebook ndenga zaki na Nigeria batu babanda ko finga ye ba finga ko pousser na Gomez o abenga ka Pechanga o amemaka Pechanga pa ke salset nini film na Nigeria aleka o sala vidéo abando dévoiler babilo mususu o créer ka mama na polémique na réseaux sociaux. Tolongwe wana esili ba polémique ye ko finga na ba finga na koto ekezongi ba sala ba live ba vérité bima ba loba o esengela ki ba loba e ana batu musukutu ka bango moko ba star ngo ka bango mo ba comédien ngo yona yako yebisa bino ba comédien ngo bazala na bolingo te bolingo ba sala kana ya théâtre ya caméra ezaka ya sambla
bolingo bomonaka o bana matanga bayambani o eza bolingo ya mama na sambla bakomédien na biso babato asambla makasi me na mitema na bango balingani te bana bolingo ata mokie te eya na bato combien o bando bengaka bata YouTube mpo bapesa bainformation ya Exil Pechanga bato boni misuka bango mo bacomédien mpo na olukaka babebisa réputation ya moninga oyo bozalaka na ye bacomédien ebele bazojoue na hypocrisie bacomédien ebele bazojoue na hypocrisie bazalaka bien na baninga basolaka bien na baninga me ntango ezake ateka matière ya moninga aoteka matière ya moninga epi ake na nsima keseka moninga aoteka matière ya moninga epi ake koluka moninga ngo aosolola azoyokele mpe mawa lokola kutu likambo eza te me ye moko nde ateki matière ya moninga bacomédien ebele bacomédien ebele mitema mabe Exil Pechanga asala bino nini akende Nigeria boye bosali balive boye bofingi boye bokomi bofingi aye kokende poto awa aye kozwa na ye visa aepa ya Fally Ipupa ekreya mama na likambo ndeti ka bakanga mwana bato bakange kingo bafinye kingo akufa eza kitoko te eza kitoko ata mokie te na communauté na biso ena bandeke ebele bwana baproblème ya bavie luka nano ozwa na solution na problème ya vie na yo bandeko ebele baproblème na bavie luka nano ozwa na solution na problème ya vie na yo me tozaka wana kokotaka makambo bato kofinga koloba eya kitoko ata mokie te yesela utokende poto awa ke poto afilme video ya liboso afilmaka na aéroport bofinga aposte bacommentaire akofinga aye kokutana na bandeko na ye ya théâtre akutani na bandeko na ya théâtre kaka nde tomonaki c'est normal basala bavideo Exil Pechanga nano akenda poto te ezalaki première fois na ye na vie akende poto me likambo kokamwa bandeko bakenda deja poto bozotinda bato bafingela bino bato bozotinda bato bafingela bino Pechanga kitoko te ndeti nga boso na ebike bato mutu nanga onga na kumisaka kendaka ne de ya poto alors namoni Exil Pechanga ke poto elobelanga eloko te no tala ngo kana seki kutonga ya tala ye kutakeka siko o anga kenda kala inutile ya koya ko commenter ya kofingaka esala kitoko te ngalo babandeko na biso bacomédien o toyaka ofingelaka bango bato olobi omona baoyokana bayokani basololi siko biso bato tofingaka tosuka api biso bato toyaka owelisa kofinga bamatalana bamawelisa o toyaka ofinga tosuka wapi kitoko te kitoko ata mokie te kitoko te ake poto bavideo eke ezongi na ansi bavideo eke ezongi na baladichesse bavideo eke ezongi na bandeko na ye bayambi ye kitoko balambi tomoni Exil Pechanga asali na bagag na ye na poto kofinga akenda Nigeria o basalisi ye bagag ebongo sikoso basalisi ye bagag eyosala nini na Kenya bacomédien basala bagag te na Congo na pays na bango moku baosala bagag bongo so akesala gag na pays étranger eza problème ata mokie te lelo biso tokoma omonaka likambo nyonso grave tokoma omonaka likambo nyonso problème Jérémie Chaban ye wana Jérémie Chaban atombwami lelo ni etomboli Jérémie Chaban bagag na ye Jérémie Chaban azaki mayele aye osala chaîne na ye amemi chaîne na ye na système bagag tia ye okoma okotisa batéâtre me bagag na ye nde etomboli ye bagag nde tomboli Jérémie so lelo Jérémie atombwami afongoli bureau ya production afongoli o akoma osala eza bagag Jérémie asala mingi bagag na bacontrat oyo azwaka ya bapublicité bato yango nde ezotombola mosala siko soki lelo Exil Pechanga babengaki na Nigeria ake kosala nini ake kosala gag eza mabe te aza comédien
me peshanga koma kofingama mona milobaka pourquoi basala mwasi obwe amema ngambu asala lisumu nini mona koma komituna question pourquoi basalaka mwasi oboye. Est-ce que Irsile a luka matalana a koluka koyebana kana sima vidéo Irsile a déjà mutayebana. Est-ce que luka kate a n'est pas vidéo pour battre coach actualité na a sala ngote a keta la vidéo tant que artiste comédien. Vidéo la zaki na malade ba comédien belé ba oketa la ye et sou ki pe wana te esili pété. Ba comédien belé ba oketa la ye musu ba obenga ye na ba téléphone ba o baza sur place ba oketa la ye peshanga ba nozwa ton oketa la vidéo le tempo azaki na kisasa te to yebi biso so ke peshanga azaki na kinte akendaki ko accompagner Fally na poto akendaki ko accompagner Fally akendaki na fête akendaki ba concert to uti ko mona makamnyo seleki soki lelo aki kota la vidéo est-ce que boyo komela nde bozo koma wana ke ese succès si la zo luka succès na sima vidéo non liboka pilipili si la soloté bomoni liboko ba toute la pilipili soko bitena toute lango tomate po ba toute lango pilipili kala o toute li tomate osali sauce ane ko swana munoko na sir na lobe belé. Nasir na pesi exemple moya munene liboka pilipili e atolobi ke atutela pilipili awakala nazongoka na tuta tomate ane ko swana munoko po pilipili ezaka wana peshanga joua mingi tende boloba wana ka joua kutu te baninga bafongola ba chaîne YouTube yekuta tikala sima lokolo kilo nyonso wana bofinga kai ayokaka na ye esi asale mission po loba ke vision na ezalaka te afongola chaîne comme producteur vision na ezalaka wana te alobango déjà que vision na ezalaka wana te asala ba théâtre na Côte d'Ivoire asala na ba Ivoirien asala na ba Camerounais tozomona tomona série o ekoti est-ce que toi na sengote omona comédien na mboka na biso akoti na A+. Toi na sengote ese sengo mutana ba parcours na ye lelo sila koma na ba parcours na ye lelo Belvia koma na ba parcours na ye Irsile Peshanga koma na ba parcours na ye soto ye koto pa dina na la douce mutu na muta koma na ba parcours na ye babandaka musala ensemble mena minito bakabwana kabwana babandaka ensemble mena minito bazaka ensemble tena minito bakabwana mutu na mutakenda oluka vi na ndenge ne po basuba mikete bakola bako bandoko te ko dépendre ka esika moko. Alors pourquoi tu es quelqu'un kofinga pourquoi tu es quelqu'un na ba problème poni tu es quelqu'un kofinga eza bien te o eza 2024 to mekano ko changer ba mentalité na biso la famille mekano ko changer ozaki na 2023 ko yaka ko komantaka ko finga ka baninga ko landaka batu na ba page Facebook ko ke ko commenter ko finga elandi oti na 2024 otiki penda molimo wane landa o eya kokonza oti na 2024 eza kitoko te topesa pe nga loba topesa ba star mboka na biso mwa valeur topesa bango mwa valeur comment na Irsile na A+ ezo représenter Congo ezo représenter RDC eza lokumu wa mboka topesa bango mwa valeur. Muto ke tala ndeko na comédien aplibiye asali mabe amemi ngambo bolinga bomona Irsile na morgue po bobetele maboko po bandolo ba ate azalaki bien azalaki kutube bolinga bomona ebongo so bomone na kati ba we nde boloba ke te nde boloba bolamu na kitoko mingi te communauté na biso tolinka kofinga makambo esenga to sala po to faire avancer mboka na biso to sala ngote makambo esenga to sala po mboka na biso kende liboso to sala ngote mais communauté na biso so balobi ke to ya kofinga wana ndo omona penza kongola telemisi mutu so mutu moka koti live abandi kofinga zolakisa na makamba mabe okomona batu basopani wana. Pourquoi communauté mobimba tokolinga kama babuzoba? Pourquoi communauté mobimba tokobando soutenaka bato baosala buzoba? Et na batu baofinga Irsile Peshanga mais na batu chose grave po eza na batu pe bao commenter na se wana
bato mosusu baofinga bato mosusu baoya komante mutu afingi oke okomante na se wana yo mpe ofingi peuple ya ndenge nini tofinga na biso kosakana na biso koyina na mutu ovale mpa oyina bato mosusu kutu bomona ata irsi peshanga te boyebi ata peshanga yango te bomonaka ye kaka na tv me boyina ye likambo esika bazwanaka rando yango ye na sila tozalaka te toyeba mpe te bawelela nini toyeba mpe te bawelela nini me toyaka kaka kofinga eza kitoko te toi na 2024 bandeko nanga bobongola ta mitema tobongola mitema toi na 2024 changer mentalité tika kaka koyaka kotelemaka na basima bacommentaire mpona kofingaka bato kitoko mingi te irsilo bofingaka akokani kuna bino te otala pena mutu aofinga oke mpe olandie na profil nolobi mpo anini ka mpo bafinga yo kapo bafinga yo kapo bamonaki yo omonaki mutu boye otino mpe profil na yo wana mpo bafinga yo bandeko moto se respectaka eza important makasi totika vi ya Irsil Peshanga tika vi ya bacomédien esika babanda deba na bango tozala te esika babanda nini na bango mabe biso tozala te totika kofingaka baninga eza kitoko te botika Peshanga mwana bato alembi mpe mafinga aza mutu botika ya lembi pe mafinga alembi nyonso osala bofinga ye asala nini atambola bongo alongola bilamba atambola bongo po bobeta maboko eza kitoko te en tout cas eza vraiment kitoko te na sir bolandinga na sir boyokinga na sir mutu nyonso ayoki o na lobby eza kitoko moko te to na 2024 to changer to bundana mpona ba vie na biso to bundana mpona ba famille na biso bandeko nanga bandana ko bunda mpona vie na yo na place ozwa noka temps ya koya kofinga ka baninga bandana ko bunda mpona vie na mitala na vie na 2023 ezaki ndenge nini na 2024 ekende ndenge nini eske na 2025 ozala ndenge nini salano ata bila ya vie na yo ke oya ko bando finga raboe eza kitoko te eza vraiment kitoko te bandeko nanga merci naza sir na lobi mingi merci na bandeko bolandaka biso en tout cas nzamba lola amona bino kana nde na loba na système moko ya bien tango koti na Irsil Botelo TV ko bosa na te ko s'abonner ko bosa na te ko commenter ko liker ko partager et ça malamu mingi ça di loba malamu pona Irsil Peshanga en tout cas azalaka na bien na sepelaka na po azalaka na bien ça di loba malamu pona ndeko na biso o afinga maka mingi na monde na bango ba comédien afinga maka vraiment mingi Irsil azalaka na simple et yana ba comédien musu bazaka avantage soto bito bano tanga ba kombo na bango mabe ekota mais Irsil azalaka na simple akipaka na ete likambu na mutu te azalaka vraiment simple alors comment liloba ya bien pona ye ekosala malamu mingi ndeko okoti na chaîne na biso en tout cas awa tozaka kaka na objectif moko tango s'abonner fina cloche ya notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV akotia ba analyse akotia ba émission na ye ekomela yo esika nyonso okozala. Alors bienvenue na chaîne na biso awa tozala na biso zéro polémique zéro mafinga tosalaka analyse na biso kaka lolenge esengeli yango na pesi mbote na bato nyonso o balingaka biso ba meilleur ve na nga na bino nyonso tozana na bona nelo tozana na année ya sika et en plus toza na janvier donc bonne année na bino nyonso o bolandaka biso bonne année na princesse Alegria bonne année na Madeleine Aketa bonne année na Chantal Yanzambe TV bonne année na Linda Bukulu Yaba Linda bonne année na Sonia bonne année na Christelle Mputu bonne année na bino nyonso esika bozali nzamba lola a pambola pe abatela bino toza toujours na système ya partage car ande na bisaki bino toza vraiment na posa bo partager po challenge na biso boyebi déjà si fin ya janvier tokokisa ba abonné oyo bino moko boyebi alors toza toujours na challenge na biso to s'abonner to commenter to liker bye